Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Mbangu nzambe ya balongo akosala ke mukolo ya députation wana mukolo ya élection wana tous les Congolais ba mona papier na yete ba mona photo na yete nazo senga na bakoko Sali na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier 207 de la presse yeyo mona mobali yo nakoki kolala nzala ya Damas mais ya koloba na kolala ngote na kotika koloba mukolo TV ko bongwa na radio wana eza indusa oyo tozwa merci beaucoup ndenge boponanga na ba palin sana toke na pesi bino mbote belé partout bozali na misala na ba bureau na kayu na pesi bino ba mbote belé surtout na chaîne na bino Congo Check Check TV ya yemoko les patrons les boss tolobara ke père na biso aleki père na bango na danger leader à Pembe Sibu Mutombo wakweto wa mankanda mashi wa mumenu angata makuta uteka mu wester utumina mwaneni donc wana ezaki jif quoi na pesi mbote na boss nanga po balobi transfert le plus cher Jerry Kobetox koyeba musala salaka bien ya oto yebisaka bandeko na biso yekola kosala chapeau yekola kosala nos na des annonces na ba sous question ata okenda ifasikite okozwa musala okufutama ololela lela kosala ba beze zanga tina c'est pas ça métier tima notre réalisateur monteur moi mobali ya nzoto miki et puis fidèle azosala musala toujours lelo na assistance ya tendresse dibinga la sirène ponga sona monie et puis ça ranga idée na assistance na ye lelo na ye na analyse ya émission na bino vous avez droit de savoir. Vous avez droit de savoir à Lilo. Jerry a koloba mabe. Oya Monique R yango ya longwane pembeni ya laptop to pembeni ya plasma kaka nde botala kabiso wana na ba teva gayar malgré na kini awa internet eza mwa mbilinga ti lelo fibre optique ngo tozoye baté ceux qui ekosala be kosala te mais na poto déjà bo savoura kabiso oya Monique akokoka na yete azaka mutema malamu mutema ya mukuse alongwa liboso ya écran eza plus 18 te mais zaka ki na koloba ba vérité oyo lem so na sisi koloba ngo na pavillon 10 na ke na ngapo déjà ba bombela nga place nanga tande bobangi bokanisi politique ite na yebisa ki bango na kokende na bango bongo po na Monique chronique otoya oyo malgré to kenda ba ifasikite po belé pe balengisa biso ba kenda ifasikite inate mais ba olengisa biso Jerry Kobetox artiste ya cinéma bien formé na kenda na salon mon analyse na zwa indusa soko ye ko na premier round siko lelo to ça na analyse ya vous avez droit de savoir par rapport ya matanga ya Yakim Pouy tant to lobi matanga ndeko na biso asali musala makasi na maison mère akufi siko loko l'actualité to loba bien que ba musicien bo beta ba album bo pesa biso matière à matière ezate kala mingi to to ko actualité Moni production et kangi kolekana ba album ba orchestre mususu siko yo susu Yakim Pouy akufi tala ndenge kangi na ba video ne ya kalae na banda azaki na hôpital ba otube tonga zolo bane mwa ki Kongo wana na ser na biso mundele wana tala ndenge batu bakoma publier yango po na bino ba musicien bobi misaba album botika ba album ba 35 chansons yango mtezo étouffé biso na Trace TV ba kosisa ko lexa mu colonie et puis ça ba 9 minutes ba kokata ngona 4 points si la mu colonie bon le que la actualité musicale ba musicien tasiko ba chroniqueur nyoso ba sopani mutumo ba lokoti mutumo na nzela bimisi noko ya ba Yakim Pouy mutumo ba kele na soki wapi abimisi oh noko et puis bato na solo ka bato na songi et comme yo yaki akufi na maladie intel aseke yo zala na ye ko yaki akufi pona lupo etalibino naki ndeko mpe po chanza na chinois ko molia congolais ko molia chinois qui panonso mamba famille makama famille bato koti penati na kati biso tango tozokola kunde bembelekani
on y a ba trace ba pine wana mo banga lindala la nga ba simisanga lindala la bona lala te mais lelo tozo kamwa lelo kindokyo yesu na chronique kindokyo yesu ntala nazo ba chronique à ligne kaka te pour lobi na déplora ki makasi na comportement ya Molière TV botika ngana loba papa moko alangwe basi ba l'accès na TV on a tuna ki papa Molière so kaza papa no ndima ba filmer bon moi je suis là pour na ko loba et puis kala mingi to postile zo comme député biloko bongo eza bien te so ba yene élément bongo tiango pembeni ko l'exango te après beaucoup finga ka TV chaîne en ligne télévision en ligne nem bazaka na ba dérapage bazaka biloko ezanga tina mais télévision ya Kinshasa wezo laksa ti soki ba wapi bo laksa biloko ba papa ba te pe akoyi na fulu il faut te télémena ba anti-valeur to zongi na makamu ya Mondi production mais fallait bimisi déjà générique école o eza na kata album contrôle bo kende bo luka ba matière ne bino batu muso mbete atolo biso batu afali bo interviewer fallait lo basa la promotion makamu na héritier watana bazo bimisa kala mingi te soki 5e vitesse pour ça la promotion 5e vitesse surtout bino ba chroniquer bo l'accès de ba tendance Gérard Boya ko l'accès tendance pour buzobele ki trop musicien ya niki sanga ketchine pamba musicien ko ya ko tinda nga crédit pamba zala chroniqueur tika na nzela en tout cas bande ko nga ba chroniqueur eloko kana ngana senga na bino botika ba titre wana ya mabe yango toza suna lokumu te tala matanga moni beleka kiawa maison même ma bureau mamba oui bazaki na confiance na biso te preuve ne mettre ninja bandeko lo bana misu na morgue abi toza na confiance na bino te boko ko beta biso eloko moya mbala suka awa nyoso to wana po anini bosala ba chaîne boyokana et puis site mo boya kamite na otanga kombo na ba ade ba solo la rappela ba kuta na ba bureau na ba supermarché ba vandi bino mikolo bo finga boy bino mikolo bo finga boy nzo ne bayokana na ba faut ba makambo faut za gérer bayokana na ba bola na makambo sona kati bazo finga na tina ba mama na ba koti tina ba mama na ba mama pe ba mama sans valeur mama biso kapinga andi maka kota ba finga ke bongo yemo pe mama ngwa yebi na mama toli ambongo te mawa trop donc botika biloko wana eza bien te tia titre Yakim Pouyi tala liloba suka loba ki ava kufa boye tala boye lu tia titre mo ya bongo netinga na auto publier mi vidéo moko kala mingi te na komi titre moko normal ya Yakim Pouyi faut luka ka be ngai 1000 vues 1 dollar oyo YouTube comment ka mtia mabe ndingo zokoma wana pona bato na soloka voilà wana zaika moi tremplin pona longola moi likanisa mabeza pa bandeko na biso ba chroniqueur o ba mibenga bango mo biso toza na mot à dire na poto mot à dire na poto si oza na mot à dire na poto makamne so to ça na poto na mabere fa yo sili sango o ngana saka na mot à dire na poto nga tala magana 5 ndako problème ezate et puis 144 vies mais 144 commentaires y a bien yo tela maka 50 000 vies mais 50 000 commentaires ba démarrer ba fingi yo o comme suso to mona kaza na image ya satana diablesse oh Jericho Betox voilà to côté sikoyo sujet ya makambu ya oh ngana banga na ngati na lobarapo na sina kota na ngana masolo ngo mabole mabundi Qatar mwana ya ko désordre na internet Karine Mokonzi na tanga ka komone pe na poye pa tanga pe akoma komona bien na Facebook Jericho Miende mais loko na sepelane ka poza yuma afinga na Facebook mais na TV we po finga ngaba banga ka kosa ka on ayebi ngati c'est à l'internet ouais ba Jericho Betox te et puis na yana identité artiste ya cinéma ngana ya par hasard te na ya na longi na ngada na tekama yo uta na mon pono oye na internet nandimite na mon pono basali sabatu ba interview nandimite na mon pono basali sabatu ba film rabatu mais ngana uta place ba film rabatu ba réaliser donc lelo toza na mawa mingi ya ko mona ke ve na biso zakla lobaki makambo mo boyena en passant kaka boye c'est comme si azaki na raison parler du peuple eza nzunga ma famille mutu ne soto ko kotango akino lukala
Obi ke bolingo bimisa Congo, on dirait pays moko boye, eza batu bazanga mayele, bazatina te. Karine Mokonzi ka to yebi. A postulé na députation. Et puis provincial, national. Bon, tout le banon li comme français, pas français, le bané financièrement. Tout le banon li comme français. Tout le banon li comme ya boanya o peut-être muto bota maranango. Sagesse. Est-ce que ça nango? Pour na parler pour senga no le bino na lingala. Vu ça que les PR moi bando côté hindou sa lingala kuna. Mais français la langue du travail na Congo. Et là ba boulot muso na kino pozo ngo. Soko yebi peut-être ko loba to ko yoka ozu boulot. Parce que parlement, mon ponant c'est quand mon ponant qui na parlement. Et puis peuple nini ou a voté Karine Mokonzi. Bon moni plateforme à la type foulard à plateforme. Na retouché plateforme on a été yande qu'on a bisoté. Mais na s'équipe na zana mawa ya Congo. Vraiment na zana ba regret ya ko bota ma congolais. Fa na bota manangata haïtien moko boye to djiboutien moko boye pona mona makambo te. Peuple congolais azana pasi, o azana misère. Azol comme muto ya malamu ya koya peut-être député ya malamu to président ya malamu wa ko longola buzoba ale yo siko Karine Mokonzi vandi pena boye mabundi Qatar mabolin ningo sala ba vidéo ningo sala ba vidéo non na parlement okolobela peuple na yo peuple ngo peuple nini ya omona chaque fois ngaloba ke bato ba kumisaka Karine Mokonzi baza ba mal à la tête lokola ye. Pour d'abord, on a kini nano ayebanité. Na kini ayebanité. Pour na kini pour zoalem sur na députation, il faut ça déjà na moi batu balanda ko na sima. Bino mo na vidéo moi ça liboso li panga faire wana. Wa kangisi ba ya mo ba pesi ba 1000 fois baloba. Ah! Députation. Kondo Mobutu la muka. Obaki pena mutu na ko coûter biso cher. Karine Mokonzi na parlement. Jira vandi pena boeleti na chaîne nationale azota la paix azupe motion akoloba nini omona pe boye loko ya zakane pe na problème ya corps akoi malade ndeke to a piqué crise wa ko kufela ba vota ki ba ko tika na botutu pamba. Bon, voyage peut coûter simba te bongo députation de simba ozana no muto malchance makasi donc ngana ndima na za zozo tana sa ndima zozo biso tout ba zozo mais amitié so yo ya munene zozo carré ozo kepe na parlement et puis na regretter makasi na vidéo salami topé ça y chance so ko yeba ka za na posa ya ko un jour comme député fallait y la biso na nenga bien. Aïe la biso na ninga bien aïe na internet a publier mutakala asali ba beza ko fingana lelo fabrigas a pas moi même obike ngana kamora tina léopard PD à l'équipe tu a voté yote zoba rena bire a voté yote nyamakor a voté yote mutu munene gel show a voté yote batu bosana yeba ngokutu a voté yote. Léopard ba junior die so jamais ba ko voter yo ba kama pe elo netindo sala bongo ezaka bes to ezanini toke na siko na famille na olo ba famille Mokonzi est-ce que famille Mokonzi bela ta mutu moko voter tanga mona jomo ba apostila kana batanga ba Mobutu awa abima na voix moko et puis voix muta famille nete obi comme so mutu ya mabeti na batu ba proche na ba voter ote obimisa image ya mabe. Ata kutu mwasa soko ayaka na malasi pe na Yesu yeko to bien yo pe na diablesse oki okota na parlement na mona ka ndeba député ngana ndeba oza ba mfute et puis ozana Nzambe likakwa mundele apostile peuple congolais en tout cas je mets ma main à couper ceux qui va tricher ba lekisi c'est bon. Mais ceux qui peuple congolais ont yebi, oya olelaka a voté Karine Mokonzi. Oyo Tshisekedi abi peuple congolais. Tout ça on Tshisekedi écoute Kabila le père a Koufina liloba moko. Tout se prendre en charge. Tshisekedi pas Koufina tout se prendre en charge. Allez yo Karine Mokonzi yo postile. Boy buzoba boy ko. Boy buzoba boy. Boy comme théâtre.
Yo nzunga ma famille donc akero luka mongo na parlement kuna. Arlo banine. Français na nous financièrement. Asaka non attaché de presse ya mutu mais avant na sima. Na mona kana mesa boye. Et tu vois tana ba vandi parti embrase vandi nani. Mutu mo so avant na pe mais ya vana na sima. Aroga même pas comme modéré conférence de presse. Ya artiste na akumisaka. Akokaka te. Et bon ce qu'on a parlement. Tala miso ba te belé ba telemi ba chroniqueur yo finga kate ba dano finga kate ba ta ba veste ba sera ba maputa o telemi sikoyo a métier fait na telema na sala eloko o telemi sikoyo o binga risquer pena o telemi pena boye o tie pena bolingo loba e na ba papouche o le bien pena parlement o bo sani no le pena papouche ba madame on a parlement te aga ya zozo munene okaro yo peuple congolais botika biloko yo na bato bo sa ba vidéo bo encourager ye bo tinde na liwa c'est besoin de que sacrifie toi pour ce qui bon pour la famille naïe pour le peuple congolais. Est-ce que na base né dans 50 personnes base naïe Léopard non ce qui équipe nationale base non 50 té pour des biba on se ne basala Junior Dias yemo mabundi kata mutu munene o mususu mwa mobali taye ba na raté nyamakor zoba René Abir ozi suna na nani so azaka kuna na mwana azaka lupuishi obiso ba luba to baka moi si mon batala mukina to kazana ka lupuishi on est là na ndako ezanga sima donc on est mutu mo azaka ne propreté bibi soki bibi nani ah comment ka bibi nani ah soki na lox bo akima pe baninga bachaka banini baninga bachaka basuki ya bana basi ya chere bakabelo ye depa kangama na lox poza fille ya malchance azwani ka mibala bien te eza pasi likolo malédiction biloba loba batu oke bota bana kisengi eza pasi donc analyse na ngai lelo na lobaki bien oya ko moni ki akoko supporter ngate alongwa pembeni pour nga pena fona loba ah Karine Mokonzi député pour yoki de la forêt pas postulé oh mais de la forêt ça na référence moi na IEC batu nyo surtout bazala na tuna azana ifasiki wapi ote to bendaka ye kaka atemaka zaki teti ataki butu makasi na biyango bino batu musupe bo bendaka batu so monika mutaza teti. J'ai compétence que n'est facile mais j'ai appris quand même. Il y a façon ya kosala musalo. Mais il y a ça Brit pena franchement de mon pono pou na chronique. C'est pour cela au moins que yango na barake ngai na lancera défi toujours ba tia yebo na kiti nga na kiti boto yamba ba invité. Et puis ba invité on ça ba invité ba musicien ba oh ba ko tebison ba bezoté soit to yambi Papa Lutumba soit to yambi Kofi Olomide soit to yambi même mokonzi ya mboka même to yambi au député to yambi au muta parti pouvoir opposition to yamba to décortiquer to panzanteke pour surtout kana kata plateau gangi papouche pour ya ça ne fille ya ne pona ba direct ya ne pona direct ça sens té bozo se moquer na peuple congolais. Weranson sera postulé le rôle yo mi komisa mbanda ya Weranson obi yo pour postuler papa na exaucé na gladi charge wana yo kokango et puis na moni plateforme na bino na bike bo wana lukunga ngana za mwana mbinza cité des anciens combattants quartier L numéro 13 na yebi mbinza makasi tina malweka na ko diaboliser makasi moko na ebisi yo okobima na 0,1 na ko diaboliser ngana yebi mbinza na yebi mbinza makasi surtout place olingo kene malweka terrain nanga bakota régie wana nyoso tu wana bakota o ya sango na kokote lo tikuna ngana otikote ngana ko tikote moni bato yo finga ba mama na bango okosama ngalo ko tushaki mama na nga kapingwa bota biso na papa moko mais yo papa na ya kufi aboyo lelo akufi lobi mwana nyongo mwana libabe mwana lisumu mo finga mama na ngai
na bina okeno likolo makasi omoni bato bala bake Géro za mukolo ngana na lingwele mais ye lingwele na cha tatouage ye pas na mukolo oh bato nyonso kutana bango obike garçon mo aleka na émission na RTGA oh ya na quartier garçon pe bon temaki bazango ba yuma andimine ka ki yaya oyika bima bo yebisa biso abi yeah obike jour on sa émission obike na oh pecho na aza mukolo momi na za mukolo na ngati amoni ko kola na biso mais na kopote ndena benga yanga bikasi bino ni bwa ba yuma ya benga ba nyonso ba yaya kaka ba yaya moza lingwelo bakisa tatouage et puis bino ba yuma mo bwa na poto kolo ba chéri ko beto za mukolo tika kota maka mukolo na bota nani tongane na bota famille na bino mobimbana bakisi na mabole ngam na bota bino nyonso ngana bayi na kotikete lokola akei bongo na mère na nga fingi ngana ba page na sali musala pe ya ko bloquer na ba page po toke na mabete mais rendre tikali ya suka ngalo baki ka yango yo mais sauf kaka ke ya mona na ake baluanda kuna bon marché basala ba émission ya kokangama bana poto pe bana crise ya mona Congo ndenge zali ba balabala mais ba ma komola sa tuka ba mire ba dessiner ba musicien na bango moko boy ba bima na balabala basala ba émission na pesa ba on a place des artistes c'était émission micro bosala jour ngana kokuta nene jour na ke na pavillon 10 boy ngana bato te asala ba vidéo te aye na yuma mobile ne mo boy ba koko let micro za koko bilali aye na koko bilali simba téléphone filmer koko bilali passe zongine koko bilali obike koko bilali la kimi ne na reli solo koko bilali la kimi mama bango alingi te na mwana mukie bongo mwana mukeke zo mama mukolo bongo oye mboko pe ya moko il faut tolandela maka bino bolela ka ba mibale ba violer ba basi tala mama ya mukolo bongo mwasa ba minera ba violer ka bana bato mikie bongo tala mama ya garçon wana oh mais non mona azana nu mwana muke donc nga to kene bongo muto apexaka te muto alobanga te ko chéri esopa nga te et puis na odiembela te bete na internet tala ba film tala ba théâtre tala ba émission na tikala ko dembela te bango ne balukanga na Léopard balobala nga na ya Léopard na équipe nationale na esi bango tenga na mona fumuki mbangu na kokoma nani PDT et puis maman na ngai bisa ngai Géro moni mukolo kokoma PD ne mukolo mboko we kokufa po Sodome na Gomorrhe pena nzamba bomaki ngotenga atindaki ba ange ba yese pena ke papa place otindi biso to pesi bango basi ba bité biso kaka siko Géra comme PD na novembre bien te na kiti métier na koma ka muta ba chalet siko nga na bona ngai équipe nationale eza problème ni équipe nationale bozaka na ba passeport ceux qui bozaka na ba passeport réellement pena ya solo et puis bozaka na makambu mais Juvenal nga ke se retrouver na Sénégal te ake koma mwindu tala poto ya musama kasa sala nzota Juvenal ake koma mwindu makasi mais beaucoup miso biso to sala makambu na yebi boza makambu boza nango boza na makambu ya ki satana na bino boza nango ba PD na ba lesbienne oka mwana mobile na mwana mwasi ba wela mobile mwana mobile na mwana mwasi ba wela mobile c'est anormal est-ce que le là comme député telle image yo laxi na mboka osilisi ba musicien na ko finga ozo masquer ba koma mabe Fabrigazo a fula yo o finga ye même famille Fabrigazo ta mutu moko ta ko voter yo sauf famille Fabrigazo ba voter Karine Mokondi mama nga na kozala témoin na centre moko na Mbinza na koluka tous les élections na zalanga témoin o uti oleka na témoin ya honorable Serge Kaembe na témoin na commune Kin mais tout on a oluka pena centre et puis centre na oluka na zalaka wana na tala so bima na combien de voix et puis na ko sala direct oluka makamna bato baluka ati donc bato yo bolandinga bokanisa te gérer na suka olobaki bato na lezaki bino bolimbisanga te nga boke bundana nango bobundana nango bongo oye akoki osupporter nga te nga ko nasina lobby ba fidèle ya Congo check oui kitoko makasi mais ceux qui sont fidèles à Karine Mokondi zappé nonga zappé nonga na 5 ndako na poto mama Pascaline en Angleterre
Et maman Pascaline Mujinga, moi si y a le kumu. Et puis boss na biso si bumutomo okolekela wapi. Yosko lengi sanga mama dongoma mama ya batu ya bana. Moi si oyo na poto abengela mobile ne la police et puis so ba soina mobile basuka kana chambre. Bana bayeba ati. Bosko yo talanga osona na sona tina poto bayeba osona na mobile c'est tina c'est étage. Un exemple né salabi. Donc les lois avec analyse par rapport à députation ya Karine Mokonzi. Nayebi ke nzambe ya Mfumuki Mbangu, nzambe ya Balongo, akosala ke mukolo ya députation wana, mukolo ya élection wana. Tous les Congolais ba mona papier na yete, ba mona photo na yete nazo senga na bakoko. Ako limwa. O dernièrement député moni ne komone limwa kit. Kombo na ye ko limwa, ata bo sali ndenge nini komone ko limwa. Nzambe ya Balongo. Merci beaucoup. Ceux qui vous avez belé à Rolanda, émission vous avez droit de savoir. Derrière la caméra, tout ça qui na Meti, Tima, moi Mobalo Salam Sala qui tourne la réalisation et montage. Merci l'assistance à Clarisse Plasma Motemaya. Tout le banabison, pour biso to bangate, dodé ma vomisa. Ah. Mobali ya moko ya raté obeti la ra mwana batu lisolo ka ya damsone te beti la pe lisolo to bala na ndenge nini. Yo ya kali solo ka damsona après ça mutu muso ayo siliki okangi kanda likambo siliki zawana. Merci beaucoup na énergie vraiment na assistance, merci beaucoup na mona pe makujo salati système kaka ya zambala donc sali bien tandra sidi binga ke na ngobongo en tout cas to kosuki sama bolin mabundi Qatar mono ayana avana na ndako bateka agene alelo alinga fingi sabiso akomisu ko fingi sa ba député. Et Simbate, comme on est au limo. Botika la toujours scotché branché na Congo Check TV. Ndebo kozwa. Biloko ya kitoko boy. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Congo Check TV. Yasibo Mutombo. Congo Check TV. Yasibo Mutombo.